Banakin bana République démocratique du Congo wana bozo mona bongo ba image ya entraînement ya ba léopard ya République démocratique du Congo version ya Chan oyo tobengaka baloko wana baza na entraînement lelo mokolo misato mercredi 2 août lobby mardi le 1er bazala ki bongo na repos complet ya récupération ndenge staff technique elinga kezala bongo po boyeba banda ba léopard ba koma awa bazala ki bongo na ba match mi baleo déjà si babeti match à liboso babeta kango le 25 juillet wana ezalaka contre ba étalon ya Burkina Faso ba léopard wa gagna ki 1-0 but wana chamaka na Mika Miché pe deuxième match ebetamaki ni bandeli ya poso oyo ezalaki bongo le 31 juillet wana awakaka na terrain oyo bazo s'entraîner nango terrain wana ya centre national ya football Mahamoura ya fédération royale marocaine ya football ezali complexe munene so bembo to changa net comparaison kwa na bakombo ezali kwa centre technique national courant pauvre mais et koka il monte pour ba terrain yele 1 2 3 4 pelouse naturelle na ba pelouse synthétique investissement munene na o etali bongo ba infrastructure na ba installation sportive les salles makuta chantier munene bazo lingeza lokola neti neti ba grandes équipes ya France esika bazala kuna bon awa bazo sala ba projet wana pour na fédération royale marocaine wana ndesika ba léopard baza ko s'entraîner. Jusqu'à présent, staff technique au binomo boyebi ezali chapeauté na Mwini Zaira na assistant na Eshiko Mukeba Raoul Shungu Paulin Tokala entraîneur à gardien Papi Kimoto Okitanko Ipichen préparateur physique bangwana bazo supervisé ba entraînement ya équipe nationale awa na centre national ya football Mahamoura na Gabon effectif ozo s'entraîner zakaka les 18 joueurs au bazalaki wana opé bazalaki na ba fait du match ils ont géré ce qu'on a secrétaire intendant Patou Mangenda yemutu azo assumer ba fonction team manager na ba match to beti match al boso da rappeler bino ils contre ba Italo Burkina Faso to gagner 1-0 match ami balé na les Lions de la Tasse Topolaki 3-1 but ya Léopard et Chamaikaga na Jean-Marc Makusu Mundele mais il faut ba que jour on peut arbitrage on peut zaika botala akaka basala nul na Burkina na bisope to yoko ba tala kaka il fallait ka ba battre la paix morale na ba on peut ba beta match na on a Chan ya Chan na Égypte mukua il fallait baza quand même na moral mais au côté mingi préparation ba Léopard ils ont continué très kitoko awa na Rabat na ba joueur ba komari déjà wa ba gardien de but mibale oyo bazali supervisé bazo s'entraîner na Paulin Tokala Mabula Kinkela Dilma na Kalamba Ikatembwe Ogu tozozela lobby jeudi en principe Matampi Vumilei grand goal Azo Koma, Azo Zoavion Leona pourquoi donc lobby jeudi le 3 août Bako Zala Awa. Ba défenseur au bazo s'entraîner si konde bozo mona ba kuna de bazali wana ezali bazali 8 pour le moment bon punga botuli Padou na bengari mo lege Kaimbe Ndotoni Christian Bangala Litombo Yannick Mundeko Zatu Kevin Amale Mukoko Dieu merci Ngonda Muzinga Glody Ngimbi Mampangu Christian Nadjou Machabani Wadol Tozozela Isama Mpeko Joe Peko Isama Oyo Asali saison moko exceptionnel en tout cas si pas l'un des grands joueurs, meilleurs joueurs, il y a saison passée dans la République démocratique du Congo, ezala na ba prestation équipe nationale, ezala na tout puissant Mazembe, chapeau, félicitations na Isama, oya sali championnat kitoko, OEP a koya ko rejoindre le groupe Yachan awa na Rabat, lobby jeudi le 3 août, ba médiateur jusqu'à présent bazami Satou, Mika Miché, Jikanji Doxa, na Munganga Omba Nelson wana oyo bazalia wa tozozela
ndenge ba information apesi biso na team manager Patou Mangenda tozozela Mozeviko Veko Joël Mande Luciela. En tout cas ti na ba information tozu sikoyo kombo ya trésor putu mabi nanu ekotite nini ndenge nini kozala kaka ba masolo mais de tozo yoka ermoko azana ki ermoko aza côté ba boulevard Kimbuta ermo bon tozela to sa so commentaire te tozela ndenge nini version ba opesa biso officiellement ba attaquant oyo bazali awa Ben Malango Makusu Mundele Jean-Marc Vini Bongonga Kazadi Kasengu Christian et Meshak Elia oyazala ki bon meilleur joueur ya Chana Suka oto gagné kuna na Rwanda oto gagné Mali na finale 3-0 alingi pe azale sous meilleur boulot kaka ndenge osalango na kati ya terrain na ba joueur otozozela oyo bakoya ko sangana na baninga awa ezali bongo Muzungu Lokombe Shadrack abimi pena révélation da mikolo yo petit wana uta na ujana utaki na ba U20 kuna na ngambo ya Abidjan na 8e jeu ya francophonie wana boyebi à peu près situation depuis Tokoma awa to komi bongo lelo 12e jour ya préparation awa na Rabat na Maroc ba match amicaux na programme OEPS Milibiso na team manager Patou Mangenda Sukuswa ezali 3 matchs mi balé c'est Betami contre Burkina Faso, tu gagnes 1-0, contre Maroc, Topoli 1-3. Et tu as match moko tokobeta na équipe moko ya division d'élite na bango où ils allaient entraîner na Badou Zaki équipe ya Tanger où ekobetama avant que ba Léopard balongwa awa ndenge programme et salami na coordination ya ba équipe nationale République démocratique du Congo il faut to longwa awa les 7 est-ce que tu ya kin na ndimité Tamsoto kitaka braza to silisi makambango to katisi fin mission Kenya 2018 jamais to zanga jamais to tikala pourquoi pas to zwango lisusu te ya vrai penza